promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans débois. Très chers abonnés de Fantastique Info Télévision, merci, Boza Belé, Boza vraiment Belé. Yakolanda Tranche Magazine Abino Agro-Business, donc Agro-Business. Les magazines, ils ont sa valeur, ils ont favorisé sa orientation. Na basali bilanga ba ubaza batia babilona na bilanga pour na valoriser mabele ya biso, donc pour na bapaya pour na biso moko toza à l'aise par rapport ya structure. Donc magazine Agro Business l'antenne en moko fantastique pour télévision avec votre humble serviteur Bavois de Best. Nous sommes toujours dans la commune de Massina, précisément na Poul Malebo tozongi na jardin pour na kolakisa bino le lenge nini to lakisaki bino na bémission ba loni ndenge babandaki kolona ti na niveau oyo ekomi oyo parce que na temps oyo ekomi baza na temps oyo balingi babanda kosepela. Donc toza bongo les 3 toza bongo le 4 mars, donc le 4 mars toza bongo le 4 mars en a jardin il y a Poul Malebo Massina 4. Donc Poul Malebo Massina 4 toye bongo ko féliciter ba jardinier nyonso tout oyo batiaki milona baona mabele awawa na site na Poul Malebo Massina 4 bao bolonaki bagombo bao bolonaki bazolo na baloso ba légumes tout na minute oyo ekomi déjà na temps ya production. Donc restez toujours branchés sur nos antennes et votre magazine Agro Business. Donc les magazines ils ont une orientation au azamato ya koyoka ayoka oyo azwi mpe mokana kosalela asalela. Voilà mabele yango yo site yango yo baloni o balona bakomi vraiment na temps ya production na bango mpona mosolo ekota quelque temps awa totosala no bémission awa ba janvier à février mars tosala no ba bémission à décembre. Donc lelo ezali jour parce que nga bilanga jardin ekoma lokola baplateau na ngai partout naza na secteur oyo nazali naza na droit osala découverte mpona kolakisa bino maeneni elo na maka awa na Poul Malebo tokutani mpe na zamba oyo na nsima nayebi te so eza zamba babengi yango madesu eza moto oyo tokutani na koexplike biso inspecteur aza inspecteur ya protection des droits civils ayebi mpe makambo ya jardin tomeka kosola na ye ameka nanu koexplike biso zamba oyo eza nsima eza nini parce que nga bengi yango zamba ye abengi yango madesu pas trop de commentaires. Tokutana na ndeko ameka koexplike mpe apesa ase présenter nga moyena se présenter eza te parce que ye ndeko oyo nzoto ase présenter et puis asala biso tina ya nzete oyo abengi yango madesu mpe eza na province nini oyo baliaka madesu oyo elonami awa na Poul Malebo Massina 4. Merci ndeko micro. Merci beaucoup baninga balandami. Lelo soki toza kokufa nzala ezali mpona pasi na biso. Zambo boza komona oyo ezali zamba te mais ezali ne madesu. Soki tozozo ba recherche toza kolona bankona ya boye na kati ya mabele na biso tokokuta na nzala lisusu te. Madesu ozomona nzete oyo eza madesu ezaka mingi na province ya Kasai centrale, c'est-à-dire babelaka o madesu ya basonge balonaka o na graine ezokola mbwengi. Madesu soki oloni yango ebimaka ebele pe ezaka na longue durée ezali kwa madesu erampaka na sete soki bolia koseka kute yango soki eboti sili eboti lisusu ezali na beaucoup de vitamines beaucoup de prétendus mona mbwengi ndenge ezali ndenge yango pe ezali. Alors ezali madesu moko soki bo découvrir yango bolona yango ebele po ebotaka sans saison nelanga ebotaka era mbula pe ebotaka eza madesu ya basonge soki na kota kitona kuna eza ebele bapesa ba soda eza kwa mbwengi ka mbwengi yango njeto omonye telemi oyo eza madesu ya kitoko. Madesu yango protéine nini esalaka na nzoto ya bato po ebakisaka moko nini na baorgane ya madesu oyo ata mwana sili makila soki otokisi yango bolambi yango tie loko te azomela mai nango ezongisa makila mai nango epesa bokasi eza kopesa ba vitamine A makambo ebele na kati ya nzoto ya madesu yango moni ke mingi baza ko négliger bayebi te moni nkunda so balambi na bali pesa makila mais yango eza plus que nkunda eza kola mbwengi soki olambi yango bozoli yango mingi bokoza na vitamine makasi nzoto pe kolongono. Voilà. Voilà, madesu yango elambamaka ndenge nini lokola madesu nyonso tout pe ebengami na kombo nini eza basorte ba variété ya bagraine yango eza ndenge nini? Bon nga nayebi kaka ezali mbwengi ya nzete
eza mbongi ya nzete eza madesu eza kunde mais elambami nango eza ka ndenge tolamba madesu nyonso mpe omela na moto te eza ka sucre makasi eumela kani balamba madesu nyonso ne mpe balambaka yango eza condition te message napesi ke baninga na ngai tokufa nzala te bosala barecherche biloko oyo so okuta yango somba yango lona ebele ekokoma productif baninga bakolia mpo kolia mpo kote okozwa mbongo mbala se momoni yango bozala na biloko oyo mpona balona graine ofo bakotaka na basite bandeko baza na baferme so balingi bamona yango bakende na basite agricole bokende mpe na bawenze batekaka yango place batekaka bakunde biloko na se bokomona yango ezali bobenga mbwengi oyo ya banzete ezali bosombi yango boyekolona condition yango ezaka nde balonaka madesu nyonso ne mpe balonaka yango eza na problème te ekipaka saison te yango ebima lokola nzete me yango soki ese ebimi eza tokoti na elanga eza tokoti na yela mbula ekawukaka te ti nzete ane kokomela ekosala inane 2 3 so ekawuki nde esili ndenge ezali wana ntango eza na mabele bakoki korose yango te eza na bikila oui bikila ezali te bakoarose kaka nde barosaka ndunda nyonso madesu nyonso mpo ndunda nkona nyonso eza na posa mai mai soki ekoli esili ekona niveau ebimisa bafleur c'est fini soki otami mpe omona ebimisa bagraine eza bagraine milai boye ya minene mbuma moko tia litama etondi ndenge eza wana donc c'est que opesi population congolaise oyo bazolanda biso balia yango eza na avantage puis balona yango eza baavantage par rapport ya bamarché makasi eza na avantage kani olobi eza na avantage makasi ezali baprotéine ebele bayebi yango te mpo eza biloko eza na baeste kuna mais ezali très riche koleka na bamadesu mosusu oyo bozomona eza zamba te eza madesu mais tomoni na pule malebo lokola eza isolé nayebi te ezali isolé pamba te mingi bayebi te moto aloni yango seka ayebi yango ndenge atie boye nakanisi na mbala nsima ekozala productif na kati ya site oyo boye merci beaucoup merci ezalaki bongo inspecteur moko ya bagronome oyo mpe ayebi donc par rapport à découverte todécouvrir zamba oyo or que eza zamba te eza madesu boyoki mwa quelques avantages na yo oyo epesaka okoki kosalela yango kisi ya makila madesu oyo okoki kolamba yango ndenge mwana madesu nyonso tu donc ekobima même goût même nini mais na temps oyo na pule malebo tomoni eza kaka awa eza néglige donc découverte na pule malebo tomoni madesu donc babenga yango madesu kunde donc babenga yango kunde okoki kolamba yango lelenge nyonso tu madesu elambamaka wana ezalaki bon inspecteur Matondo oyo tokutanaki na ye aza moko ya bagronome na kati ya site agricole pule malebo Masina 4 quand nde toyesaki bino toza na jardin lelo tokoloba ebele te tozalaki bongo na découverte par rapport ya bemission tosalela bino ndenge bilona ebandaki kotiama nano na mabele ti ndenge ekoli lelo kala te bazolinga bakóma na temps ya production na temps ya production tokozonga susu mpona badécouverte tolakisa bino produit na produit nini etekamaka lolenge nini par rapport ya produit oloni donc baproduit oloni etekamaka lolenge nini gombo etekamaka lolenge nini aubergine etekamaka lolenge nini légume etekamaka lolenge nini par rapport ya eloneli oyo elonami o 50 mètres o 20 mètres tokóma sur le terrain mpona dessin toyeba abimisaki combien na bilona mpe bénéfice ezozwama ya combien tomoni découverte ya madesu oyo tokolandela vraiment bien madesu oyo toyeba soki mpe ekoki kopesa bénéfice na business donc na secteur ya business soki aza vraiment na production ya makasi parce que bayeba bi akipaka saison te ezala saison sèche ezala pluie donc ye aza kaka wana akufaka pe te donc ye okufa omwe kolongola ye restez toujours branché sur nos antennes quand nde toyesaka bino tobandaka mpe tosilisaka tolobaka mpe toconcluraka donc tobandaki tolakisi bino badécouverte tolakisi bino lolenge nini babio ekoli tolakisi bino lolenge nini jardin ekomi tokomaka mpe na suka parce que tv eza radio te elo na kosenga na balandi nyonso tu ya fantastique info télévision merci na baoyoyo na bacommentaire nalandaki balobi totiaka bamega na biso papa te ntango ozolobela eloko il faut tomonaka eloko yango merci beaucoup ndeko kombo vraimen eza na kanga ye makombo te mpona otanga kombo merci na kobanda vraiment komona pamba te bobanda omona bino moko babiloko tozolobela mpona découverte eza vraiment réalité donc tolingi eza réalité na agro business donc pas trop de commentaires
tokomi vraiment na suka Tranche Magazine so moko ya lelo. Merci na Papa Charles direct français toto zane na kinto na projet moko foto kitaba Congo pour na ferme na ye Papa Charles. Donc place au lundi ma big up tozana vraiment qui a fantastique info ezo c'est la kaka appel na yo pour na descendre sur le terrain pour na orientation biloko na ferme place ezali kuna na nzela ya ba Congo. Merci na ba OP ba kotaki ana zamba pour malebo ba solola ki to négocier ba lobaki ba image za na pose to kolakisa ba image na ngo tant to kobanda production na biso na bandeko ba otimi kili o batindi ba pona ozo espace na ba location to kolakisa vraiment espace pe ba kopesa témoignage na magazine fantastique info télévision. Merci à toi mon coordonnateur Licia Bokite notre docteur toujours dans les beaux Tita Zéphirin balobi kangi espace anya kuna nyoto ya ba ferme ou sengi. Donc pas trop de commentaires na boaki bino nyonso tout. Merci à Montréal Sokrabo et inspecteur Matondo ozaki bongo invité am ko lelo pour na ko expliquer biso mades oyoyo. Merci na staff technique nyoto ozaki bongo na Sylvain na mwana mboka Ndeko Faustin. Donc bango nde bazalaki ya vraiment dans la supervision pour na ko tala lolenge nini émission agribusiness ezosalama ana site agricole pour malebo masinara tout monde nibala sima. Merci. Agribusiness notre mission on s'y invite fantastique il faut t'aider